Bonjour madame. Maman, est-ce qu'on a les années depuis au monde à bâtir la bino pont? En tout cas vraiment na nesengo makasi pour na pont bâtir na kati ya baba na biso zamba ngase na zoka dia na pont oyo tangu ezaki libaya nazo traverser na uti na ngambu kuna na ya koto na ngambu na biso na kweya likolo edindingai mais er na yaki dunganima awa na kuti pont ovo mesa inge sengo mingi. Maman na biso oyo na pa awa na pont oyo. Atuzana na quartier ni. Atwa na quartier 13 na baba Zamba. Baba Zamba. Maman liboso bo banda oleka isi kondeni. Tona le kana pa mabaya. Na pa mabaya to yaki na difficulté makasi pina so mbule beti moi to leke zate. Mais to sepela ndenge papa na biso ba ko tila biso pont oyo en tout cas to sepela makasi. Na la bino ba député. Député te. Oh. Bo banani basali. Ezalaki ba association mo boye. Ya bata poto ya bana poto ba basela so pont en tout cas to sepela makasi pesa en tout cas comment osunga mais souci na biso ezali qu'est-ce qu'il fallait ba bosela so place oyo poto na difficulté so mbule beti ma etonda na veli mobima doki moye ko ta oleke zate souci na biso ya ke ba ko tongila so ta mo dali mo boye ma ekita na terra en tout cas to sepela makasi. Mbote moto kutu ana pont awa liboso nzelo ezala nonde mama nzelo moye utolobe ya te eza kutu te mai bando suka so tia na loketo donc moya koleke ya te donc bando okima tondo leka to keko baluka au gouvernement on a monté bato nyoso bo vota batika na omone si lo komo kote basale lo komo kote barande lo komo basale zati to vota bango pam. Mbote mama nazo sepela penza makasi pongai penza ngai mama na yo donc na koku kotinyata kutu siko te mais na ngolu ya nzambe pesi penza na koku loba kutu nini merci pour les rezalaki libaya ezalaki obomona so na wuti na kilo boyele na koyale na dindi na kweyi. Bonjour Cléboa, kaka ndenge tomesana kopé sabino d'actualité ya ville ya Kinshasa. Là je suis vers na Katikati. De l'autre côté nazana commune ya Njili quartier 13, de l'autre côté avenue Bitali Tadi na commune ya Kimbante qui est na quartier Kutu. Toyo beta lisolo nini lisolo ezali lelo bakonza mboka balanda balansa ki mikoleleki Kinshasa bopeto bazo sala boye bazo bongisa boye bazo zongisa boye Kinshasa foi comme propre mais chose étonnante to ebité Kinshasa en propriété nango ezala kaka na ba ville na centre ville ba côté o ba méritara bopeto ya Kinshasa te. Voilà pourquoi nous sommes descendus na terrain pendant que sur la population ya commune ya Kimbante ke na ya Njili kotuna bango ndenge ni bazo vivre mais à notre grande surprise lisanga moko ya bana ya Tchangu vivant en Suisse o bakanisa ki mabele na bango bakanisa ki bandeko na bango pona ko soutenir bango et si ka on a telemi ezali pont o esala misika pont oyo bandeko o ba vivaka na Suisse bana ya Tchangu vivant en Suisse nde basali esika oyo ya on sur la peine la population ba epesa biso ba impression na bango to ebité quartier oyo ba député bango ba vota ba bourgmestre so bazala ba promesse ba yaka ko sala ezalaka ya lisolo ezalaka ya kobeta ka lisano to nini ba abandona population na bango to poussa na to solo quelques habitants ya population ya Njili mingi pe ya Kimbante ke ba pesa biso ba impression na bango ya mbote ya amoni ozoleka awa ozoleka likolo pont oyo liboso wanda oleka na ndene liboso. Bonjour madame. Maman est on a les années depuis au monde bâtir la bino pont. En tout cas vraiment na nesengo makasi pour na pont bâtir na kati ya baba na biso zamba ngase na zoka dia na pont oyo tangu ezaki libaya nazo traverser na uti na ngambu kuna na ya koto na ngambu na biso
na kweya likolo edindi ngai mais er na yaki gouvernement awa na kuti pont ovo mais ça inge sengo mingi nzamba pambola ba papa na biso na bandeko na biso abasi na mibali ba député o basali ba député na biso basali awa bandeko na député mutu basali ato bana chango bana biso basali awa moi to préciser ba poto yebi ke bo vota ba député papa d'idée na biso quand même ba penser na binoté to sepeli biso bana chango nde to komi na pont na kati avenue na biso na sepeli makasi po déjà ngasi na zoka sina kweya lipapa na ngape kutezaka na kati ya mai wana edinda donc wana erzaki na libaya na glisser bona kwe lipapa edindi mais tant on a yaki vraiment awa nde ba bongisi yango surtout jour tozaki na matanga awa bande kwe bele ba utiki ngaba so ba komika na kolela na bazo kweya bazo dinda mais nde na yepe na kuti bopia na sepeli makasi sala kinga kutu bien na sala kinga peut-être vraiment bien makasi na esengo na sepeli donc développement ezala bona kati ya changu na biso ezala nde boye donc etika te pe continuer pe lisusu. Merci maman na biso na pau awa na pont oyo atuzana na quartier ni atwa na quartier 13 na baba Zamba mama liboso bo banda oleka isiko ndeni toleka na pont mabaya na pont mabaya to yaki na difficulté makasi pena so mbule beti moi to leke zate mais to sepela ndenge papa na biso ba kotela biso pont oyo en tout cas to sepela makasi pena ba député te bo banani basali ezalaki ba association mo boye ya bata poto ya bana poto ba basala so pont en tout cas to sepela makasi pena en tout cas comment osunga mais souci na biso ezali qu'est-ce qu'il fallait ba bosela so place oyo poto na difficulté so mbule beti mai etondaka na veni mobima donc moye kuta oleke zate souci na biso ya ke ba ko tongela so ta moi dali mo boye mai ekita na terre en tout cas to sepela makasi quand même balati bino bonne fois ba bon en tout cas to sepela makasi vraiment en tout cas nzamba pambola bango penza kato sengi boyete en tout cas ba lisu ba ko sunga message non nino boko senga liboso déjà basali bino pont o wana bale pe ba osana na bango mais o ba faciliter bino neti ko mona ba mama mikolo boye ba ADC pusani ko leka liko alibaya message na biso zalaki en tout cas to pese ki bango merci makasi vraiment en tout cas merci penza ndenge nzambe a touché ki mitema na bango ba papa na biso ndenge nzambe a touché mitema na bata poto bana poto ndenge nzambe sunga bana changu ya poto ndenge nzambe a touché ki mitema na bango en tout cas ba ko sunga biso to sepele makasi en tout cas nzambe na biso apambola bango misala bango kene liboso. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote. Mato kutu na pont awa liboso nzelo ezala nonde. Mama nzelo mo uta olobeya te. Eza kutu te. Mai bando suka sotia na loketo. Donc moya koleke ya te donc bando kima. Tondo leka to keko baluka. Donc kiton to mna papa ta moye ay ko sala solo ko to seple ki makasi ngako na binaki. Na nyangwa na bourgmestre. Te député te nani te donc papa na vraiment ban association ya Suisse donc tango aye a totalie en tout cas na binaki na yembela kiye ndoke papa vanda na yo umela se kongali na yembela kiye to se prépare nga bongisa so pont donc nzamba pambola e abakisa bango su ya mini basaka na association wana bakanga na batika ba continuer ko sala penza tout cas nzamba bakisa bango o ezangi bango apesa bango na famille wana mabota bana bana na bango ninga lobeya te. Bonjour papa. Bonjour. Papa oza natif ya Kotoyo. Bon, la vente peut presque peut bien pongo. Pour moi je passe mingi mais na ngolo nzama en tout cas disanga yo penza iza malama ke liboso en tout cas. Disanga banani ya ba député. Député commune de communauté bourgmestre te disanga ya ba parisien wala en tout cas basali musamo kitoko en tout cas. Nzama pamola bango en tout cas. Bon gouvernement on a mona te bato nyoso bo vota batika o mona esi. Et le comment côté basali le comment côté balande velo comme basali zate te vota bango pam. Mais quand même bana na bino ya bana biso en tout cas basali malamu ba bima en tout cas. Message ni oko lancer na ba o bazate pour ba misusu bazala ki awa misusu bazate. Message ni oko lancer par rapport à loko basali bino ya malamu. Bon en tout cas l'encourager bon en tout cas ya ko sala bon biloko mususu tikali vraiment ko bisika ezali mingi. Oyo zo le capitaine ba du soutien nzamba songo bel tout cas basala tunenge sengeli. Merci. Maman mbote mama nazo sepela penza makasi po ngai penza ngai mama na yo donc na koki kotinyata kutu siko te mais na ngolu ya nzambe pesi penza na koki loba kutu nini merci po lere ezalaki libaya ezalaki okomona so na wuti na kilo boyele na koyale na dindi na kweyi
mwana oyo ngai oyo papa Ziv yende mutayaka kotombola ngai alobi mama pona nini ngai alobi tala kaka yo moko moni ndenge na kwei sikoyo ndenge nini mwana pe azulinga mwa traite pana ke ozwa traite na ya mwana ndenge na moni boye donc na pesi lobanga bato bazola sepela nini nazo sepela na ndenge batiaki biso mwa poyi député on basali bino poango ba député mutu bayaki ba député te badepute te bana Suisse nde bato bayokelaki biso mawa merci na ndenge bayi kosala kati na esika melika moko na lobi pama na ngai ozomona soki tovandi bana bakoya komona koningisa tozoloba bamusu bazofinga penza papa mama na ngai pasi neti biboye soki bauti classe koningisa soko simbi na kwe wana okomona ndenge soninga koloba te na bato bauta likolo bakoya mati quand même ezosunga mama parce que liboso bobanda koleka na ba difficulté non bondo leka ozo simba bozo zonga boye melelo basali bino mo eloko mo boye impression no ezani en tant que congolais pe na bando basali pona ko yebisa bato basali te bato basali vraiment boye baza bato amakanisi mo bien to sepelika nde basali bo liboso awa ezaki vraiment koleka mobulu ba mai ba mama ko kweya na se awa melelo po moi kitoko ezawa bana classe ba oleka et sur le canal bientôt pesika merci na muto asali pon oyo moi je t'informe que bato basali yango ezaba na chango o bazara na poto nde ba pensa ki na mabele na bango bande ko na bango bazali a pona ko soutenir mon message ni oki ko lancer na bande ko na biso bazara na poto basali musala bon bande ko na biso bazana poto basali musala oyo basali musala mo kitoko to sepeli vraiment nde basali boye mais et sur ka boye te ba bisika mususu pe za awa ma pompe sala bien pona chango awa tozana bato soutenir biso te mais bato muto waza maila boye il fallait continuer au chama maila boye ko sala pe bisika mususu. Mais en tant que jeune tu ne trouves pas que ba o basali yango baza bande ko na biso mais yo po ko senga na nini na biso bato toza parce que bango baye baza musika ils ont pensé à vous basali libino eloko oyo bino bato bozali a bozo kanzani parce que faut lukate bo bebisa on polo bibaya lisusu po bino mo penanu bo meka ko entretenir yango te biso mo ifate ba ko batela terrasse ezala propre bino bazala awa ni te bande na biso bazala a concept opesa bango toyeba ko batela terrasse na biso na ndenge bacheli pom boye toyeba ko batela po ke muntu ngo azosala musala o azana courage a kosala onsusu. Merci beaucoup. Mbote mon papa nga kutio awa na katia na quartier 13 atoza ngambo njili no na quartier 13 na avenue Zamba na mpanzi kuna nde avenue Bitadi papa tomonyo awa mpanzi a pont impression na eza na nini bon ko impression c'est dire trop dire na ko so ina bi nazaki parmi bato bazako sa musalo dès le premier jour biso nde tozalaki lokola entre ba main d'œuvre quoi mpona kosoutenir musalo na bandeko na biso Suisse bayaki kosala vraiment epesa biso esengo mingi maloba ezali nde esika awa fo balabala kaka moko te moto ya liba ede biso na baotre balabala mosusu mpe eza na beta moko wana ozosenga na badepute to bourgmestre te nazosenga na depute te nazosenga na bana Suisse oyo baselema mokitoko eza bana Suisse eza ni badepute te eza badepute te ya bana Suisse tozotokalisi bachef du quartier bana Suisse omoni bakombola bango bati wana te tozosenga basala biso su aide comme ça batiala bababa mosusu mpe eza na eta moko bizarre pour passage za kitoko. Mais papa pe komona pe bandi ko na biso baza libanda ba penser na bino ko sala bino musala mais biso mo bino bon pe koto pe quand même boyebi ke fobo luka pe ko entretenir esika o bango ba tcheli bino pont pourquoi pas bino pe bo luka bo sala pas quelques salongo mo be kapé ko sensibiliser ba tout po esika o feza la papa pour ça que tondi susu boza na ba difficulté mai message di ko senga na ba o ko lancer na bandi ko na bino o bozali apona ko batela esika o. Bon message na ko senga message que c'est trop dire parce que ngai na vandi na balabala oyo te mais na vumeli na balabala maintenant na chez moi na autre balabala wana alors message na osenga volonté za te à part petit na ngai yo to sala ki main d'œuvre yem tamela ko sala salo moment
vraiment na moni mutu so ko ya odete bon le rôle pesa ici kana e faza ya propre ne tu lobi to zela ki bino au moins pesa ça qui place wana mais malheureusement boya kité tout juste o ko tanga na sa musala bon sa moto na nga benga ba journaliste ba ye na kati ya moni na embangu vraiment merci mingi to se na ko yebisa na batu nini parce que batu ro sala nini te bitso moko ezo sunga batu nyonso to ro yebisa na ba bitan ya koto batu nyonso bazo leka bo meka pe ko entretenir ngo moi message ko lancer les bancs. Bita ba ko entretenir mais yo gansi mutu ko longwa kuna likolo ya ko sa musala bato za environ ka mutu ba ko sa propriétaire ya ngo pe message pe de repesa na baningo ba vandi pemini comme ça tout ça la entretien si que ça propre. Merci beaucoup. Merci. Biso ezaka na Gombete Kinshasa na biso ezaka na ma campagne te Kinshasa na biso za na limité te Kinshasa na biso ata na Kimbante que les habitants de Kinshasa bazali awa vraiment na bakonzi mboka pe ça fait parfois la honte. Bon, c'est une bonne chose, mais ils ont ça la paix moi pas si batu baza musika ba pensaka et pourtant awa na commune oyo ils ont na bande ko bakenda ko voter ils ont na ba député o ba yaka ko sensibiliser ba on ça la paix ba promesse o ekokisa matema coup de chapeau na bana changu vivant en Suisse par rapport à ça na bino bozo sala ndenge bozo kanisa bande ko na bino bazali na changu ozo faciliter ba on ndela merci na bino nyonso bolinga ka Cleboa merci na bino to bolinga ramsa na biso je salue tout le monde pe tokutani bongo na émission ya Mbalasima. Nous vous signalons que c'est la population qui nous a appelés pour nous dire que non, bande komoko ya Suisse basungi bango na pont. Basungi bango na pont pour faciliter bango koleka. Mais malamu nango ezali ko kitana biso na mabele to kutani pena moko oyo azali parmi bana ya Suisse o basali musala oyo moko na bango pas azali. Là je m'approche déjà vers lui pour lui demander quelques mots comment étaient leurs impressions. Mbote papa, comment nani? Mbote kombo Dox Mutumba. Ouais. Naza parmi ba membre à association. Ezala futute, omona futute, umela sekuna se. Oh ya ya umela. Umela. Isaki et puis Natal comment il est qui comment Zali et puis voilà. Papa Dox Mutumba, expliquez biso na l'impression na bino zala kini qu'est-ce qui vous ont poussé ya koya ko sala eloko o ya ko kanisa parce que bino na Suisse kuna wana bino na ba condition bien bolala na bino na frais boliaka na bino bien bo surkila na bino pe kitoko mais ya koya ko kanisa bande ko na bino awa eloko ni vraiment et toucha ki bino association ngo bo bandia ngo kala bozo luka boya ko futa boya ko postuler bozo ba poste to ezandengene pas vraiment. Oui, c'est vraiment le bien en Suisse, tout l'ira bien, tout va en tout cas c'est ça très bien. Et tout en association de beach nous allons au Sunga au Sala. Association de allés au Sala dans 5 communes où ils allaient en Tchango. Alors tant tout le monde qui bah il mange les gars tout le monde filmer kango et puis l'équipe tout le monde qui ont ça qui se passe. Tout le bloc les population na bis auto lingaka to ko mega ko sala les nécessaires. Alors nécessaire tu au Sala et loko oyo pour na ko Sunga bango. Donc ils appellent que on a compte que tant que nous avons député tant que nous avons bourgmestre non juste bah aide pour na association na biso beach na ngwana. Vous nous avez lobby bien que vous avez des associations moko ya bana Tchangu donc bana Tchangu vivant en Suisse. Vous avez Tchangu eza 5 communes. Ce qu'on dit aussi bosalia bozo espérer pe bozo promettre bana Tchangu mususu bosala bango misala to bosali no ka oyo. To aussi bo banda kala. Biso tozo tala vraiment communauté. Masina ou na maluku non. Surtout mon le mon soit vraiment urgent en tout cas to remet au sala ngozo pour la communauté qui
que le roi de sali a photo qui ne soit qu'on non surtout moni mususu a 5 to sala to sala donc ça juste na ba kosunga baninga bazana un peu de difficulté ba mega ko s'en sortir. Moi message aujourd'hui qu'on lancer na bana tchango bazalité ba mona par rapport à musala parce que nous on était surpris et surpris à les katoya qui a la population de Bengi Bisoke non tala awa tozaki ne sikate tozaki na nzela to les kana libaya et je vous promets que bon mona libaya o to les kaka awa liboso ndenge ba bana ko les kana libaya lelo à notre grande surprise to kitina mabele to tala pango to kutani pe na yo moko na bango message di roki ko lancer na population ya tchango ya koto na bazali awa pe na bande ko na bino ya bana tchango par rapport à ba musala bozo sala vraiment surtout bande ko baza koto yo ba mega ko soutenir loko yo ba mega ko surveiller ngo pour les loko pona bango et puis ba lembate soki ba image muso ezali to côté mo za na mbeba ba mona ba na difficulté ba lancer la rapso message na moi muke auto zwaka to ko mega ko tia ngo na ba projet na biso soki singi to ko sa to sala pona ba ndeko oyo baza na Suisse ngala za membre na za vraiment chargé à disons commissaire au compte donc vice na tout dans message na bandeko to baza wana oyo bana tchanga Suisse vraiment et loko oyo esungi bato belé na moni ba témoignage na bango surtout bana classe ta bana classe bazoleka na facilité vraiment bazoleka na facilité vraiment to lembate biso tout temps to zaka na espace humain vraiment to zaka toujours uni masole za kitoko to sunga vraiment to sunga po biso to la to zolia to tambola bien et ba ndeko na so koto donc to zaka penda très bien to continuer toujours d'origine biso et puis vraiment merci na bato tout bazawana ko banda na ndeko to landisi tableau za te ko batie président Michel Mvoneti ya présent na cour de grand-mère donc vous avez vraiment coordination mobimba vous avez un président secrétaire tous en a chargé à public vraiment na bino tout ko banda na président Michel ngai mo kombo na ngazana pedox motomba maître Zax et Dodo Bandou donc Betutu Alberto Vasco donc Daniel Kala oyo bomona ka dernièrement ya qui pona ko réaliser projet donc ba ni tout ki sungu ba pichuso là donc vraiment vient nga du 15 vraiment makambo za kitoko to za la bina ini de réaliser ce projet oyo yo mtoaki na projet ngo vient du 15 vraiment plaisir à trop biso na bandeko nyonso awa tozala ini pona ko protéger loko yo bandeko pe o bazali awa au cas où ba moni côté mo na mbeba boza mutu mo ba ko contacter vraiment pona ko contacter biso saka to na ndeko DJ donc tout oyo mutalingi pona ko yoka biso to mona biso soka moni message e koma vraiment po ya ngwana kuna tamuso bo mona ngana alia cameraman s'il vous plaît retourner boy po mona pona simananga voilà po ya ngwana donc tout me ko réaliser bilo mo so bien pour la bande surtout mingi bana biso bazo kende ba classe mona ko kende kaza komia kwei na bakaye c'est vraiment triste mais tu es que na moi muke to zo réaliser mon projet wana. Merci beaucoup. Merci. Là je vais m'approcher que parler avec la population ba bisi biso peza na ndeko oyo aza awa aroki ko lobela musala ngo papa balobi yondo za chargé soki bandeko ya bana tchangu balingi babenga to population ya tchangu wa bazali na beneti ya koto bazana problème balimba contacter bana tchangu il faut babenga yo oki ko pesa moi dire impression non ezala ki ntango mona ki bandeko na bino ya tchangu vivant en Suisse basa libino pan oyo vraiment impression na ngai ezaki ke nazaki satisfait komona nanu nazaki ya kolala papa moraye papa Daniel aye akutenga olala beti porte solo na ye akenda après mikoleleki aye tanga aye abike non DJ toyesko to sala pont la sepele bela makasi parce que pour moi ezaki ya libaya wa ngam na ndoko nyoka manango obongisa ngo boza bandeko na papa Daniel ango te to sa bandeko te mondeni ayeka mbamo ya oluka yo asala nyondo za charger ya koto bon ngane mlaki charger otaka mo soin donc pas hier parce que non faut kutana DJ mutu ataka mo soin ayaki pa luka kinga to sola kinaye kokepa kenaiti ayaki asel so pont vraiment pena et sala nga bien makasi et senga bien makasi to ndeko zane to vane souvent la santé tawa tiba osa misala et ça li batuno sukoto kitoko pena donc basi ba et ça il y a combien de temps depuis basa li pan et ce qui na ba 3 mois quelques hein? Donc vous avez souffert depuis combien de temps pour na autant vous avec na libaya wana bon
libanda ezoso batembele des années sikoyo attend que pays ça lui peut bien bana changu vivant en Suisse bakanisi bino pour me coller l'équipe so to leka ki ato mona ki peneza ki passe nga kutu na koya ki mais lelo pena to leki susuboya notre grande surprise to moni pont so comme on appelle pas to kutani pena moko ya bana changu basala kango impression na biso to sepeli parce que ils ont pensé na bateau bazali awa bazape na ba famille na bango ba ko sala civiliser bateau faut mayonnaise arate mais ki ba maman mususu balobi mai bandai ko mata hein il ko dina mais depuis baseli bino pont o ezo senga na population ya côté na yo nini. Bon, on sait que la population est ndinga la photo tanga propriété. Photo tanga propre couleur et baby to renouveler couleur. Et je moi choc to rangeant po. Ils ont bijou à côté. Ils ont des millions de pont ils ont été. En tout cas, baba venait quand même 0 heure batu balikanaka. Et ça la peine bien marqué. Photo lunato tanga propre et ça la bien batu balikanaka kito. Merci beaucoup. Là tu comment on a ndenge bana ba sepeli ndenge population ezali bon na ko sepela makasi par rapport ya pont basali libido mais to ko rappeler bilo ke soko moni lelo to leki na isika o basali pont o pa bana chango eza par rapport ya pont o ya njili to lekaki a descente na biso Cléboa to sala kande o moni lelo population est contacté biso na bande ko misusu pe o moni ke bozali na ba œuvre na bino parce que nous devons vous signaler que misala o esala mina gouvernement donc esala mina ba congolais locaux la ba congolais nyonso population ni batunyo so bazalaka mais au bavivaka na libanda ya mboka ndima yo kusala mais par là je vais remercier toute l'équipe aussi de Cléboa Pichu Mangaya boss lady de la nation Tonton Banda sans oublier notre cordon hein yemoko le berger junior et mon caméraman Marquis Ngangeli autres zones mais un peu ko fuyer na ba image pour que chasser vraiment kozwaka ba image o bandi ko no so pe bozala sensible au moni ke sika moko boy baso tsunga binote bo meka ko contacter numéro bo mona na ni na biso na kati ya Cléboa to kozala wana pona koya ko lakisa ba image. Merci beaucoup na batunyo so bolingaka Cléboa to kutani bon na émission ya Mbalasima.